bandeko message eza nini? Message yali bana na biso otoboti awa balingi te na ba mariage na bango kobengisaka ba congolais. Disons bana otoboti awa balingi te na ba mariage na bango kobengisaka biso ba africain. Balingi tozalaka muke et ba camarade na bango bazala epelé. Nga pe na wuti na Sibir déjà ba kawana. Oh papa non pas les Congolais non. Zoka di oyo di zoyo côté na yo zo 20 au côté na yo mama pas zo 20 côté na ye et kokinango. Le reste tika biso na bato na biso parce que si vous appelez les Aïrois bakoya mona bitumba mona so batiko ganga talaka ndenge to lobaka wana même bana bino to landanga na bandi bana batu na bino souvent. Mais pourquoi tu cries? Mais non, moi je crie pas, moi je parle. Mais non, tu cries. Ah mais non, chez nous c'est comme ça. Ah mais non, vous n'êtes pas chez vous. Bana awa batu na biso. Mais maman, mais pourquoi tu cries? Au moins maman a fond les fenêtres. Christine! Ah, on a quand mais maman, qu'est-ce qui se passe? Ah mais t'es quand tu benga yo. Ah. Na ba to vivant bisonyos. Allo bandeko, soki eyeli yo au moins na famille aux approches mais invitation ezate kozwa mama wana to papa na mabete eza ba instruction bana toboti awa bazoko lobango les nyos même moi dernièrement avec Arlette tongazo na mabe non papa zwak oyo parce que il a biso banani te au monde na bato so ya kuna trouble ko swana bino na bino. Ah non, chez nous ici ça ne se passe pas comme ça parce que bano to botia wa bazaba oto benga ba mindele ndombe. D'abord bako sakate ngazana ba na ministère la ngaya wa bako sakate so alobi oui so akosi a kraki après ko ba oui akosa bako sakate mais kende pa ya bato na biso oto uti ba mboka lokutaka na mbebo do bandeko na laxi kama extrait wana ya biso ba congolais te mais eza quand même ya biso eza ke tozomona ba bitumba même na libanda kofinga même na libanda tokotala kama eloko moko boye même entre ba politiciens parce que baza bato ba tozopesa exemple ya ba mboka oyo na ya biso botala kama eloko moko ya moke et bon toleka na mususu. Merci. Les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Je vous le dis. Alors, c'est vous qui interdisez le voile. Vous êtes en train de dire. Considérez par anticipation qu'il y a un certain nombre de personnes qui refuseraient d'appliquer la loi. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Bandeko, est-ce que vous avez âge à Batouana? Âge à Batouana, est-ce que vous avez bien moi? Oazo bundawana fazala pas moins de 70 ans. Pas moins de 70 ans. Mokia. Na mususwala, ce sont des dirigeants, des présidents de partis politiques. Alors, Batouana suko bango mi balé. Na obalaki na simana bango. Soki bo invité bango na mariage ya bana oyo awa, ale ba kutani kuna siko. Tu vois? C'est grave, hein? Nga évidemment va inviter nga ya na ba te belé mariage na mona pas ça ya ka mais tant to koma kuna to mona minde ni yabi bana te bana ba boyi mais tant on a vu ça ba to inviter papa Jacques ba oui ya mais ba mususu o ka non ba boyi ba non ba makoyate yo ozana o violenté yo ozana muta brutalité te mais ba pesi yo invitation te par mesure de prudence kaka. Qui est un esprit cause de la paix, allez. Parce que Congolais,
sans chaud. Hein? Tozo mona même awa bandeko na biso bazo bunda na balabala bandeko na biso ya Congo bazo bunda na balabala meza mawa mingi total source kama muke oyo bozomona makambo esalami na Allemagne mwa mobali oyo bozomona akangi mwasi na ye afrancadeli na ndako na bango après mwasi yango na likango yango bazwi pilipili babwakeli mwana mobali oyo na misu mpona amona te likango wana azwa moya kokima nde yango wana bavoisin babengi polisi oyo bozomona na eza polisi na otela bino audio original ndenge baloba na Dutch menga na mikina explique. Alors voilà bandeko ozomona comportement na biso batu comportement na biso ba congolais ozomona comportement ngo eza vraiment bana balanda ba monique mais non comment nos parents agissent de la sorte ndeni ba parents na biso baboti biso basa ko agir ndenge boye ndeko nga apa na fanda na sawa bana bandi bona ba noir ba alia na se jamais na mona ba bundaka sauf so ba monique na bemika moi elo mona zo kitcha on peut vous aider parce que mbango papa ba ko tsona ndako so nous peut moi quelque chose bien non. Et puis ndenge balinganaka mais non mais biso to tiki mboka na biso tozo yawa tozo swana toza ko bunda bandeko somo mona sali vidéo oyo parce que na zubi ba réclamation belé une ba réclamation wana ngape na zana kati na kutana déjà na ngoro ba mariage na balechi bana donc ngai soko invité ngai te na mona normal na za muta violente mais au monde quand même que non biso bato kalato yate vomeka bato bana sika et puis so moninga na bana fo mona ba cotisation hein so moninga na makoso bana fo mona ba cotisation fo mona biloko bazo yena ngo mais batu oyo memi ba camarade na yo basi na mibali tala so ba ina ni c'est triste do bandeko toyoka so oyo Mbambi yo bokeshi outa mboka munero solo ta mutu munene elongi mabela lekio na boga il est très matama minero ka baboka balemba soba moko boye tala mutu munero ka eseke zozo na marche derrière na ropwengaba en tout cas trop c'est tout il se vit pétage les sosa et bébé ou bien cercueil il se vit alors bandeko bandeko o wana bomoni azoloba à cause na ba age o bomoni wana za kofinga à cause na ba age nini plus de 60 ans tala to continue na basi te oyo bazala ba internet na ko tsape bango te mais bino boyebi alors bandeko tango bato baza ko se comporter boye ezo la éducation familiale na bango pa bauta oyo ki ba para na soni yo parmi banda bana ona ba ko inviter yo ba inviter ka yote ezo ba no côté yo ba inviter ka yote et le ba no côté pour ba onga la c'est awa so inviter bango tout le monde en bas si mo so mona ba ko soit na cuisine pa ba lamba donc et comme là ba tuni maladie il faut ba soit naka il faut battre bundaka il faut battre lobaka boye il faut non bandeko soki bomoni bala na biso wana tozobota awa soko moni bazo bala et loko na biso bakoma koyebisa ba parents je ne veux pas que les Congolais viennent en groupe je ne veux pas qu'ils soient même 7 2 3 ça va mais de wana bien 3 fois personne oyeba bango et biso peto oyeba bango donc bandeko soki yo moni ndeko na yo ya mwasi ndeko no amubali azako balisa bana basali to ba inviter yo suite à comportement suite à peut-être aux violence suite à biloko ndenge wana mais soko za vraiment ndeko bako benga yo babino tozala boye omeka ko doser kozala boye te po opesa honte na libala voilà
Donc bandeko bozwa mutu azobalisa mabe te. Mama wana azobalisa kozwa mabe te. Papa na pe azobalisa kozwa mabe te. Parce que mwana soko akoli abandi kobala akomi na badroit na ye. Akomi na badroit na ye. Pe tango azolo bafoko koyokela ye. Parce que bango na bamariage na babengisa bamindele. Parce que okoli na bango. Au moins la compagnie, hein. Moi j'ai vécu ça dans Bananga. Pas il va ça la bamindele basoya. Basoya. Amindele soya kuta muto basala kanaye amona ke bien éduqué amona kaka bou famille bato no bunda. Neti otomoni awawa mokia na ndeko mususu wana. Et na mwasi oyo o ba pesa force neti ndenge ni bien que aza congolaise te baza noir. Momoni une femme ndenge azoko benda motu mukolo mengambe alo mwasi ona siko soza na kati ya ndako na yo. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Alo bandeko na ngai na banzi message eleki na répéter lisusu ke soki yo babengisi yo te komona o mabete yeba ke eza décision ya bana yo peta kobalisa omona pe bana na yo bakozala pe ndenge wana. Donc voilà. Voilà bandeko. Merci. Merci. Nzambe apambola bino. Le révérend Jacques Dinabanza. Soyez bénis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Message l'équipe, na base de votre message à moi. Nzambe apambola bino. Tomonani à la prochaine occasion. Merci beaucoup, merci.